francophonie bayeka kokosa biso po mbongo nyonso tu oyo biso foto bikela bango batindi yango mpona kosala francophonie. Alors namoni soki bango basali réunion na bango ya pays oyo elobaka français bango biso mutu elobaka kikongo toza nécessaire te yango na mutuna na tuni mpe ememili biso eloko moko te. D'abord ngai naza na nzala depuis ntongo nanu nalee te nanu nalee te bilobi ememili biso biloko bien mais eloko nyonso avant tout libumu ya nzala elotololaka te. bakonzi ya mboka batala liboso susi ya peuple, ça c'est un. Mais bango bazali basusi ya peuple te, bango bazali basusi na bango. Soki totali lelo oyo bango nyonso baye minene talanga libu ekota kalakalana 20 mai basundula yango martyr basundula yango lokola francophonie bapaya bauta libanda babongisi baprivé kofuta bafonctionnaire basoda bafutami te likolo ya francophonie mabe ndenge na moni yango wana mpo eloko tomoni na kongo awa. Donc moi kuta loba eza te donc esalami koleka kutu esalama salama na bapays mosusu totala francophonie. En tout cas Félix, bravo 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 po eboteli biso eloko mosusu na Congo beinfrastructure oyo etikali awa. Francophonie eza ensemble ya bapays oyo balobaka français so basangani déjà cela ce qu'on appelle la francophonie. namoni bastade babongisi babiloko ebele esalinga pena bien mpona francophonie osepele ya susu mpona nga surtout osepele ya lisusu ya susu oyo papa nasepeli makasi ndengi babongisi biso parler du peuple stade na échangeur. En plus papa nazo regretter papa kota na souci ya bana no mboka tala nde bazo lever biso condition ni to vivre to komi ko banga même ko tambola na transport mutu soki abimi na ndako na comité de moins de 21 heures to komi ko banga za wapi ba lever ba longoli ere papa sana na biso kila biso ma po yo zo kamba biso so bazo ko boma biso boyo ko kamba banani. Matondo mingi na bino to bokolanda biso partout monde entier na KTJ Culture Africa. KTJ Culture Africa to na bino to ko beta masolango oyo etali culture to ko talisa bino ndenge nini makambango be oyo elekaki na oyo etali masano oyo ya francophonie. Masano oyo mboka na mboka bayaki basanganaki to ko beta be masolango bande ko bokolanda biso partout monde entier na moni bino to alina bino elongo bolanda kanga wa bino chef ngungi nzamba to aliko panza nteke ya masolango nanga masine to tala ndenge bandeko oyo balobaki francophonie eye ememeli biso boye bamisusu pe bameka ko boya bamisusu basepeli na likanisi ya tata mokonzi ya mboka ndenge atindaki francophonie eya awa babeta masano wana ya francophonie elakaki pe be malamu tolanda ndeko tokozonga na masolo na biso tolanda nangama masine batela biso toka ndenge bandeko ndenge bapanzi nteke tolanda francophonie. En tout cas papa Félix avanda na ye po eloko tomoni na Congo awa. Donc moi kuta loba eza te donc esalami koleka kutu esalama salama na bapays mosusu totala francophonie. En tout cas Félix, bravo 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 po eboteli biso eloko mosusu na Congo beinfrastructure oyo etikali awa. Donc eza parti ya poto tolulaka baye koimplante yango na kati ya Congo ya mibale ekoya kokotila biso bambongo mosusu na bapays oyo bazangi biloko yango bakoya kolue awa. Mais tosengi na mokonzi ya mboka esuka wana te ablakisa biso so biloko mosusu ya viva kuna na poto tomona yango na Congo awa. Mais kasi kanero ba kolanda yo yebisa bango francophonie ndenge lakisa nini? Francophonie ezali lisanga ya bamboka oyo ezana mokili mobimba oyo elobaka lolaka ya français. Yango lisanga wana tosangani po totiango en valeur. Nakansa oyo nga nayebi yango wana. Francophonie ezali ensemble ya pays dans le monde on va parler la langue française. Bon ezaka na ba sommet sama biske belé mais mbalo sawa yi na kati ya Congo. Pour même temps on bout de francophonie ba sommet mingi salama en même temps Kabila. Mais oye il a cadre mo ya ba jeu francophonie donc sport. Pour francophonie pe sangana ba sala pe ba structure na bango neti ya hotel ba sport on a ko disons ko vulgariser to ko promouvoir ba jeunesse qui de liboso na ba
babranche ebelebele. lelo yo bato bakomona francophonie ye selon yo ndenge okotala francophonie yango ememeli biso nini mpona lobi esili ememeli biso nini? Bon, francophonie d'abord, ememeli biso d'abord évolution na otali sport, babranche ya sport ebele, et puis francophonie eza mpe espace mo monene, eza visibilité na niveau mokili mezomona ke makambo ebele na Congo ezaka mabe, mais quand même Congo eza ouvert. Et puis enfin francophonie wana etiki mpe bainfrastructure awa bainfrastructure wana ekoki mpe kogénére baressource to basport makambo ebelebele. Francophonie eyawa bien sûr tosepeli po babongisi bestade mboka na so babekaka soki bapaya baya babongisi kalakala wana 20 mai basundula yango martyre basundula yango lokola francophonie bapaya bauta libanda babongisi baprivé kofuta bafonctionnaire basoda bafutami te likolo ya francophonie mabe ndenge na moni yango wana. Sikoyo papa bandeko bakolanda biso oyebisa nanu bandeko wana oyebi eloko wana kombo ya francophonie oyebi yango elingi elakisani? Francophonie nayebi yango oyo ezali 9e francophonie esalami awa mais bapays solo bafrançais bato bauta pai na pai bakoya basala baje baloisir eza bien mpona mboka na biso baya mais baprivaka baactivité ya bato mosusu babiso bafutami te piaka ekoti babiso bafutelaka ndako mpo oyo osalisi francophonie obimisi to mbongo oprive bato wana salaire na bango pourquoi ntango oyo osalisi eza bien mais futa mpe badroit na bango bato oyo basalaka futa bango basoda bafuti te tatala nga aza soda azwi te tofuta ndako ndenge nini ozomona mabe yango wana pa biso tomoni pa population omona mabe yango wana yo osalisi to obimisi ebele ya mbongo osalisi obengisi bato baye mais bana mboka na yo ofuti bango te moni desavantage nde yango wana. Bon sikoyo avantage oyo omoni na francophonie mpona bato mi bakolobake tozali kolakisa be masano na biso tozali kolakisa culture na biso yo kote na omoni yango lolenge avantage oyo nga namoni avantage oyo nga namoni mpo nde babongisi babiloko mosusu esalami etikali mpo na biso avantage namoni yango wana mpo nde babongisi besadi baplace biso babongisi etikali mpo na biso avantage yango wana namoni ya bien. Merci beaucoup. Matondo ndeko na nga mpe ya mobali yebisa biso francophonie eza nini? Francophonie eza ensemble ya bapeyo balobaka français so basangani déjà c'est là ce qu'on appelle la francophonie. Sikoyo yo lolenge omoni francophonie oza jeune oza elengi selon yo olobaki momoko wana ali français olobi yango francophonie ememeli biso nini eye na nini? Mpo na nga francophonie eloko esepesi ngai mpo na mokonzi ya mboka acreye babiloko ezaka ya nataka ya francophonie oyo ezaka etikala mpo biso bacongolais tozala nango a besoin tout le temps. Biloko yango nini? Namoni bastade babongisi babiloko ebele esali nga mpena bien mpo na francophonie osepele ya susu mpo na nga surtout osepele ya lisusu ya susu matondo matondo ndeko na ngai matondo mingi ndeko kombo na nga Joël Lingombo. Joël Lingombo. Bandeko bakolanda biso ozali elenge oyebi masano oyo esalamaki oyo ya francophonie yebisa bandeko francophonie eza nini? Bon, francophonie quant à moi francophonie eza ensemble ba pays oyo elobaka français nde base réunir mpona kosala mwa eloko moko boya malamu na bamboka oyo elobaka français wana mpona ngai. Sikoyo selon yo francophonie ememeli bino nini na bon francophonie ememeli biso makambo ya malamu na mpona ngai ya liboso ememeli biso nanu na niveau mondial ememeli biso donc tokomi na relation malamu na libanda mpe ya mibale na Congo awa tomoni makambo ebele ebongi stade ebongi palais du peuple banzela ebongi dollar ekiti mambo vraiment ebele ebongi yango nakosenga mokonzi ya mboka alemba te ndenge azobima libanda mpona kozwa makambo malamu koya kotika na Congo acontinue toujours mpona ngai. Matondo. Merci. Matondo papa. Mama kombo nani? Kombo na ngai Ngina Mau Elodie. Ngina Mau Elodie. Mama yebisa bandeko bakolanda biso francophonie eza nini? Francophonie ezali
bapays étranger bayekosangana bisika balobaka français. Sikoyo papa nasepeli makasi ndengi babongisi biso palais du peuple stade na échangeur. En plus papa nazo regretter papa kota na souci ya bana no mboka tala nde bazo lever biso condition ni to vivre to komi ko banga même ko tambola na transport. Mutu ceux qui abîment nda kuna comité de moins de 21 heures to comme ko banga za wapi ba lever ba longoli ere papa sala na biso ki la biso ma po yo zo kamba biso so ba zo boma biso boy o kamba banani hein o kamba banani so ba zo boma biso boy to beli te lote muta bunga boy ba longoli ere ba sali boy papa ezala kate zana souci na biso penza papa en plus pe kana moni ndenge po sali francophonie to bandi ko ta dollar e bandi ko kita papa onde ezala ki hein. Tous allez souci na biso tous appelés bien vie sociale to senga tous allez bien papa quand est to lingi yobo sala ka pe to linga yo zo mona bote mama bote papa mama kombo nani kombo nga mama Betine mama Betine lo lenge ndenge bo bande kokola na lo lenge no moni francophonie susu eye oko mona ngo be lo lenge boni lo bela bande ko ba kolanga biso en tout cas pona ngai ndenge biso to kola ki to tire ko mona francophonie te. Mais lelo to moni francophonie eye na mboka na sepeli nango makasi na sepeli pena likaniso mokonza mboka zui oya memi francophonie ko sala ngo awa to sepeli nango penza eleki malamu yango to yebi ke na nzela francophonie ndenge yeboye c'est moni déjà que mokonza mboka za déjà na vision malamu pona mboka yango nga na sepeli nango penza ekende kaka liboso esunga biso poto zomona ke poto penza ekomi na kati ya Kinshasa. En tout cas, to sepena to kene to moni ba minda, to moni ba mindele ba yaki. En tout cas, likanisi ya mokonza mboka eza malamu. Akende kaka na chemin wana kilo na suka, nzambe apusa ye liboso, apambola ye na makanisa malamu oyo azu ya francophonie po to moni oneti c'est la première fois. Ndezi nga bana na ko mama mobimba bona seli ko mona ngote. Na ye ko mona kaka na mbula oyo ndenge kaka mokonza mboka koti. Allez, ayo ko sa francophonie ba konze bele ba lekaki basala kango te. Mais na yele fachi umela papa. Umela nzamba pambola yo na tombeli lusuta santa to motombele simba ebende. Na bongo na bandeko oyo baza koloba francophonie ngo yo sale lokote. Francophonie ngo eli biso lokoni. Francophonie za nini? Lobela na lubiso. Francophonie eyeli biso bénédiction na kati ya mboka. Parce que ndenge bango ba yeba tali mboka na biso, baza pe na ba projet o bango ba ko sala kati na mboka oyo. C'est-à-dire ememeli biso bénédiction lo lenge tozalaki kala ba souffrance ti to koma lisusu bambula ezo ya kula to kotika lisusu na souffrance te bato ebele pe bakoya lisusu na kati ya Congo awa pona ka francophonie oyo bapaya bakoya ebele bakoya ko invertir awa bakotonga ba compagnie bakosala ba makambo malamu na pona francophonie oyo c'est-à-dire ezali kama mabete ezali kama malamu. Merci. Matondo mingi mama. Merci papa. Matondo papa. Matondo. Chami ko bien. Matondo. Papa bandeko bakolando kombo nani? Comme on a Papa Nzouzi. Papa Nzouzi. Papa Nzouzi, lobela biso francophonie zani. Francophonie, bayeko kosa biso. Po mbongo nyonso tu o biso foto bikela. Bango batindi yango pour la francophonie. Alors na moni, ce que bango basali réunion na bango, pays eux le bara français. Bango biso de le bara ki Congo, c'est nécessaire té. Yanga na mutuna na tunipe. Siko kasi bandeko balobi francophonie ememeli biso biloko mo ya bien ememeli biso kamakambo kwa bien. Neti biloko ne ememeli biso. Ememeli biso biloko moko te d'abord ngala za na nzala depuis tongo na lete. Na lete po bien lobi ememeli biso biloko bien. Mais eloko news tout avant tout libumu nzala et l'autre la raté. Yango siko koloba nini na bakonzi mboka. Bakonzi mboka batala liboso souci ya peuple. Ça c'est un. Mais bango va souci à peuple te bango va souci na bango soki to tali le loyo bango neso ba yeminene tala ngalibu ekota. Merci beaucoup Matondo. Matondo mama. Matondo papa. Mama kombo nani? Kombo na mama Blanche. Mama Blanche bandeko bakolanda biso lobela nanu mekano ko panza nteke yango francophonie alini liselo. Francophonie eza lokola elaki si bamboka tolobaka français otokopia français po biso za balingala phone mais loko eza français tosangani yango ebengi francophonie biso stokutani. Siko yo moni francophonie selon ndongo vandi okumitala okoba francophonie memeli biso nini ya malonga opeto kotika nango. Francophonie nde na mutuna ngane na vandi bina yebike francophonie kitilinga dollar ezaki to likolo
na miti na toloba to ya dola eza ya kokita yango mpela papa mokonzi mboka awumela na ye eloko kanga asepeli yango na nde babongisi baprince babongisi bestade vraimen na so okei poto ekosa andeko mosusu kasi baboya yango te balobi ke yao te eza eloko te wana baza bayini ya congo bango nde baza bayini ya congo biso eza congo na biso bamboka bakoko batikela biso tobotami ya tokolia tozomona tozovivre seke bien mokonzi ya mboka umela bravo matondi place ozali etila te continue Matondo papa. Kombo nani? Kombo nanga Mama Rosette. Mama Rosette. Mama Rosette na tango bande kokola. Tipe o komi pe boye. Oyebaki francophonie? Na yo kaka na munoko mama na biso na papa biso ke francophonie na ba pays mususu ezalaka. Tina komi boye na komi mama nanu na mona ngote na mboka na ngai. Na sepeli komona ngona mboka na ngai. Francophonie eye babongisi ba prince babongisi ba stade mais eloko passe eza toko kozala posa to ke kotala ambiance ndenge ezali mais tozo banga insécurité za na mboka moyo kende ezate aseli musala malamu histoire etikali babana na biso tozo bota to rebetela bango lisolo ke bozo yeba suna 2023 mokonza mboka asalaka bengisaka francophonie eyaka sepeli sarabana mais sikoyo souci na biso ezali ndenge akitisaki dollar ndenge abongisi stade ba prince abongisa nyonso etikala pona libela yango nde histoire ekotikala libela pona RDC sikoyo kote na yo ozomona tango tali na misu omoni makambo je masanwane lekaki ya francophonie epa na yo elobelo nini tango ozomona pena bana esali bana ndenge nini esali bana bien ya on a lobby eza histoire oyo etikali na 2023 na président na biso Félix Tshisekedi oyo asaleli biso na 2023 eza histoire yo peto to tuna suwe wana o babongisi na bastade etikali pona libela to bakolongola ngo o to lito yeba po soki etikali pona libela lokumu ezomata kasi soki rozala kaka pona bapaya ndenge bayaki bamona ke RDC ezalaka propre wala to kosepela te posa na biso ezali ndenge eza propre etikala pona libela tombe marabana na biso na ba weekend batala ndenge mboka na biso pe Congo eza kitoko matondo ngana yebila nga yango mais loba kaka francophonie na Congo ngela tsani francophonie francophonie na Congo nini lisanga ya bamboka o balobaka français na francophonie nini francophonie OK siko yo selon nous moni francophonie memeli yo nini francophonie nanu toyebi te tokotala ndenge tokomonela mais na minito nanu tomoni yango te nanu tomoni te makambo ya soki boni nanu tomoni te nanu tomoni yango te tosotalaka na miso te mais tosepeli nango mais po toyeba soki bamemili biso kimia to nini nanu tomoni te ezali masanga oyo ewuti libanda oyo elobaka français yango bamboka elobaka français yango wana babengi francophonie tosangani presque oyaki 40 pays nayebi yango bien en tout cas mpona francophonie tosepeli na art oyo eleki na mboka na biso ya Congo. C'est la toute première fois na moni yango na yokaka kaka na yebite na sera mobutu mais tozaki na mayele oyo ya boyete to l'équipe na 18 ans to mona kangote mais nayebi ke na tanga fati béton to moni makambo na bana biso to ba 3 ans ya ba 5 ans voire moins na 4 ans azo c'est la kaka francophonie amoni makambo eleki ba génion soyite na pays en tout cas to sepeli président to sepeli na art oyo eleki nzamba pambola yo vraiment bana mso bakane ko makambo te bakane ko mona ngote ba mona na cause ya président so fati to sepeli makasi na président na art oyo eleki nzamba pambola yo vraiment to ebiye te na ba ne oyo ko ya ba mbula o ba bakisela yo donc ko simba lisusu donc to bi ke mandat so ke eleki mandat imbeleki ya okozala mandat pe misa to ke que mando ezali nile toze la mande zo ya deuxième mandat toze mandat de pour ça to ebi ngo bien kasi na ndingo moni taki za mama omoni francophonie ma jeu de francophonie masanwana esili kilobi siko tango esili ki ozomona tango esili bazongi ememeli biso nini et puis tiki pe nini ya mabe en tout cas masanwana so leki
eza lokola histoire mo boye donc etikani historique moko na mboka na biso Congo mais na misusu ekoya sima toyebi te pona toyebi te lokola esilaki lobi le 6 toyebi te après le 6 nini ekoya toyebi ke on y soit bon c'est que toyeba na biso to mona na biso yango mais pour le moment na to mona ngo te mais to sepeli ka ba jeune to leki to sepeli na ngo penda en tout cas celle qui to kona mboka na biso francophonie salinga bon eza eloko moko eye na mboka sika to sepeli po nango po to moni yango ba je ba makambo ebele to sepeli mais biso posa na biso eza boye lokola biloko anezo ya soki mboka eza na kimia biloko aneko ya biso pe to ko sepela to za na kimia soki pe mboka eza na kimia te moi pe biloko ane ya ko jouer pa na biso eza te to sengi nde kimia ezala na mboka na biso Congo po biso pe ba na Congo to zala bien en plus batalela biso pe lisusu droit ya ba makamba dollar oyo biso nde posa nango toza esala nine kita tozala stable na mboka na biso pa eza mboka na biso tozala na mboka bapaya te pourquoi tozo souffrir na mboka bapaya il faut tozala na kimia na mboka na biso o tozala nango biso tozala na kimia na mboka na biso tozwa ba exemple pe ya ba mboka musu bavanda na kimia na ba mboka na bango biso pe tozala na kimia na mboka na biso po soki kimia eza te ba mboka wana ba pays bapaya ko ya pa na biso te mais to sengi kimia ezala dollar ezala na se makamba classe bana tozala na kimia donc classe bana biso to tangisa bango na kimia po tango dollar eza na se bana na biso to tangisa bango na kimia bo hôpital ezala na kimia ke hôpital po zui soin oza na kimia donc eloko ngana mana za souci nango na mboka onga na lingi kimia ezala pona bongo. Mama kombo nani? Kombo na Mama Umba. Mama Umba. Ah, Mama Umba. Mama Umba ebisa biso nano. Francophonie eza nini? Francophonie pona ngata na yebi français te eza ba mboka ebele oba lo poto ya foalancer nde yango esangani papa Fati asangisi bango biso enfin na ko biso nyonso poto ba monoko moko po pesa bondeko sikoyo tinere francophonie ndenge yebo o sepel nango ou bien sepel nango te na sepel nango o sepel nango pona nini pona mboka na biso eza développer bana batange bele na zana mawa aje na na wenze tembe na zana ndako pili bosala boza otikela mbo me bana batangi ne basala kate moni place nanga to linga ba compagnie ya bana ba azo misaba no sala biso vana bandako to lemi wenze pusher mise comme ko kufa pusher leki mingi yana zana ko pusa siko mutuna mona zana eloko isebisa ngai na francophonie na mona ki baza obeta bambunda ese wana ko mona bana basi mibale bazo beta mbunda batu wana ya biso to wudi pe nini bato ba beti mbunda na mona ba ngalo la télévision matondo mingi ezali batu na biso matondo mingi mama matondo mingi mutu wana alemba te musala wana sebe nango soki bana bele ba ye musala wana ba ko sala ke kuluna te okay so bele wana nzai bele na mbok bana ba sala ke kuluna te matondo mbote na yo pe lisusu papa bandeko ba kolanda biso lobela bandeko francophonie eza nini bon francophonie enini ezali d'abord ezali ba pays oyo nini lobaka français bango wana nde mutu basangana esika moko bon basala ke loko moko boye pona kosala kaka mwa nini relation wana ya kozala kaka libela na francophonie c'est ça français na Afrique presque mingi na Afrique yango wana tosangana kabongo OK siko papa selon yo francophonie ngo masanwana ja masanwana eye selon yo eza mabeto malamu papa surtout pour na biso pays na biso RDC to en tout cas esengo tozana ngopo mbala liboso to mona eloko ya boye nini salami lisusu na kitoko neti poto et puis ni changer mboko na biso ezu pas au pena ba benga papa po biloko na nyoso etikali yawo alors biso batu toko bénéficier nango vraiment epesi biso esengo ponga na keku na trop fort sikoyo chebongo na bandeko oyo ba ko boya ngo balobi ke ememeli biso le côté et to sala le côté lobi nini pona bandeko wana bon nazo regretter mingi biso ba congolais soki mweloko moko ya kitoko ezoya pona biso ba misusu lokola bazalaka na mwa eloko moko na motema na bango nini tobenga ngo keto soka ko linga ka mutu wana te sado bana ko line kaka même asali malamu nzoke
eza mabe or que congolais photo yeba photo sangana esika moko soki tosali union mboka na biso ekoleka na bamboka mosusu ebele kaka wa na monde ekoleka yango wana nakosenga na bango même ozali mwa motema soki ndenge nini mais ndimaka pe oyo esalami ya malamu nzambe pa kopambola mais soko ozaka kaka na keto wana nzambe kotika kaka ndenge ozali yango wana sikoyo olobi nini mpona tata mokonzi ya mboka Fati Beton? En tout cas ngai kutu mukolona nakoloba nga lobi lokola vandaki pe mingi na poto yango na enela linga tia poto na Congo ponanga poto na Congo. En tout cas to pesi merci aza ya nzambe aza ya nzambe mutatindi awa na Congo sans ye toko vivre vraiment ndenge pe zo vivre te po dozo mona biloko ndenge zo salama même nzalezali kana ngo partout dans le monde bamususu baliaka pe na passe Congo kaka te mais na malembe na losambo na biso nzambe nina kotombola ye en tout cas akozala na yebito soki tokoloba libela na Congo awa pote tokoma penza pays moko pe développé. Matondo mingi wana bolandi boki ndenge bandeko ndenge babetibe masolango ndenge bandeko ndenge balobeli makambo yango lolenge ndenge ezali mais na ngambo awa omoni nalibenga mokote nalina moto oyo pe alacha yebi pe bonkoko aselaka bonkoko aye alingaka mivre ko sela bonkoko mbote ndeko na ngai mbote tata tia micro bien bandeko bakolanda yo nkombo nani nkoko nani babeanga koko papi papi koko papi na va na route mokali ova na route mokali yebisa bandeko bakolanda biso epano mona kabe culture ndenge nini ekendaka ezotambola kitoko na ngolo ya nzambe yango wana bandeko balobi ke nomboka ezotambola kitoko na kutumi na biso bakoko tutamisi mboka à l'aise yama babeka ozala te toki ozalaka esengo na esengo po tolobaki ke nomboka oyo soki ebongi mutu nyonso to akozala na esengo akosepela kaka mboka mobimba yango tomoni mboka ezotambola ndenge moko ya lolenge ya bien tata ye moko abouge kaka mboka ndenge bato motutu ndenge azosepela abetaka maboko makasi po tokoma nde mosika papa si nyonso to balobaki ke ekosila me ekosila na yango yango wana totikala na kata mboka no biso nyonso tobundela mboka po tolonga yango si tobundela tolonga yango lelo nde totikala bien ono totunga na nzela koloba nango kaka yango wana naluka mbongo yango wana kutana bandeko abayike no te tosama eleko moko pe po esepisa mutu nyonso tu azotambola na kata mboka po ayoyake no alobi nini yebisa biso nkoko francophonie selon yo eyalibe nini bon pour na francophonie lokuta mabe biso penda bana simoke mba tokota na babilo wana te poto la nelango meto yo kaka na matui bokota ngo te pona ni yebisa bandeko bokota ngo te pona ni tokota yango te po makamili kaka ibeli na bitumba ile kaka gobunda gozokisa biso sio tomona makila te tolia govanda société na bato ba ibi bitumba te po biso tozokisaka te tobunda te tomona peli wa malaka te tovanda ka sosima moko bona na bandeko moko tovanda kaka à l'aise tomeli topanzani na ndenge moko ya bien po kuti esepela me makamba francophonie biso tokotaka te par rapport à quoi toyebi no kuna bato bakobunda na isika bato babunda seke nemi aza wana biso tokota te tokonyata te po toza bata social pona bokota te pona bwalibe bata social yango pe makambo pe oyo etali masano wana pe olandaki pe yango pe te oyebaki pe te ke ezali be nini elingi elakisa nini ememeli biso nini kote na yo esalaki yo be eloko te bon par rapport à ndenge azalaki na ndande na la information na monaki seke etambolaki à l'aise lokola moko eza bien etambolaki pe kaka à l'aise ya mabe esalamaki te moto nyonso to asepelaki ndenge etamboli na ndenge esili moto nyonso asepeli nango na mpona liloba na biso bakoko toloba boye tolongela deja mboka oyo ekoma deya na maboko na biso me eloko nyonso tu tonongelaka basoda nde banongaka biso makasi tokopana te ezalaka mpona nini tolonga mboka mpona biso balobi likolo eza nzambe na se eza leta leta moko nde kaye moko moto azokolonize biso kotambola moko boye ya ekenge otambola bata moko boye bazwi yo sikoyo yango wana moto nyonso atolela kaka mboka kaka mboka bato babesa moko eza bapolicien eza bato mosusu te mpo mboka ekozala nango kitoko mais policien kobia boya kaka motu sa problème sa eloko moto afutika moko moko boye leta kala bano sambisa moto asambisi motu moto aza na infraction ale mbongo na ye leloko leta akomi azwi kaka motu kaka bongo ata na biso bakangi ofutaka mbongo bima okosamba te leta kala bano sambisa motu mais leta lelo asambisa motu te yango wana tolobaka no mpona journée ya lelo en tout cas
l'état azangi boto c'est pas na biso bakoko bakolo mabele mais photo sunga na kana kata mboka oyo mais to mono pe okoteka bonkoko na yo oyo ezali fufu bon oyo eza matière banikelaka babison ya ndako bacongélateur barechaud bakive batoilette babidon banzungu basani oyo nyonso to ezaka fungimbanga lobi keno bokoteka mpo bozwa loboko molai ezala te loboko ezala mokuse oyo ozoteka mbongo nde ya koteka nde yango wana ozolia bien oyo ya koyiba nde kolo mboka azoloba okomela na mokili te siko biso tozokisaka te tobundaka te toswanaka te tozalaka social na mutu nyonso topona bien na mboka elokola eza bien biso mpe totambusa mboka bien yango wana makambo naliaki oloba nde yango wana en tout cas nasepeli makasi mpona okutana bino mpona tika maloba oyo bandeko bayokanga baza keleke pare matondo mingi na bino nyonso bozwi libako ya kolanda biso mpe ya kolanda manaka na biso ngawa bino chef ngungi nzamba tokobeta be masolango etali culture napesi bino matondo mingi na bino bato bokolanda ngai monde entier wana na mboka falansa namoni Mireille Ize akolanda Mireille Isongo akolanda na Londres namoni bandeko mosusu mpe balandaka nga wana bazali wana na pesi bino vraiment matondo mingi mpe longonia mingi na alaki nga moko te na alaki na nkoko papi wali mpe na lokole na oyo ya mondele mpona osalaka ngo te ou bien lolenge boni biso eza kutimi na biso mpe na mondele tosimbaka ye te par rapport mondele tozalaka na ennemi na ye toyokana na ye te ata mpe telefone lokolo ozala nango te telefone toboyaka yango telefone par rapport telefone ekoma lokuta maka biso toloba lokuta te po telefone akozala naza na nda na fete mutukeno nazoya naza na nzela nazoya menga naza na nda sio biso nde bana koko bana sibange mba tozala lokuta te tolobaka na vérité yango toboya telefone po mutabisa telefone azalaka moyibi yango mwa telefone pe telefone azalaka moyibi mutabisa telefone azalaka moyibi po telefone eza ndenge ya bato moyibi po biso tokota yango te ape tondimaka yango te po toyebi no telefone ekosa bato lokuta nazoya me ye azoya na ye te naza na nzela me aza na nzela te nakoyi pembeni me ye akoyi pembeni te yango toboya telefone po biso tolobaka vérité toba lokuta te po so nazala telefone nalobela moninga nanga lokuta nayebi ono nazala telefone te nazala mposa koya na koya nazala mposa koya te na vandi yango biso tozalaka na social tovanda biso me moral mboka oyo soki ezala mpona biso bakoko mbele eza alaise motambi mboka oyo des policiers na mboka balobaki bakotikalaka FARDC na policier bino bato bundeli mabele na bino bokotikalaka bino mibale tala policier abimi amemi moyibi na mboka akokangakanga desordre sans infraction bazwi yo yango wana bandeko banyokama me mpona biso na totambola biso mpona alaise me mpona bandeko mosusu baza na konyoka makasi mpona kotambola atambola be bakangi baosambisa ete afutika mbongo abimi me kala moto babanda osambisa ye nsima afuti mbongo abimi na infraction na ye lolo infraction eza te policier azolokotaka na ndenge na ye bato baza na kosufri kolela kopanza donc babiloko ya bato baza na kolela yo panza biloko ya moto na wenze vi ya moto eza wana sio vi ya moto wana yotie wapi yango namona bato banyokama mpona nini policier azosunga bato te ezala biso bakoko kuna yebi ono bakoko bakolo mabele babundela mabele opo leta azala lelo me biso bakolo mabele bakomonyokola biso lisusu seke mboka ekome bapolicier yango tomonaka no mboka oyo foto yango na ndenge moko ya bien en tout cas tata ye moka akosunga koyebaka no te nakoya ndenge tolobaki no funge mbango akoya akosunga bino tozelaka kaka ye ndenge mondele azelaka yesu zo tozelaka funge mbango na ndenge moko ya lolenge ya bien en tout cas bandeko bosepela na ndenge makasi ya mabe eza nango te matondo mingi bandeko manaka na biso ekomi na suka ngawa bino chef ngungi nzamba tokobeta pe masolango manaka na biso ekomi na suka bomoni ndenge bandeko ndenge balobelaki na oyo etali masano ya francophonie ndenge sili pe memeli biso nini bandeko mosusu basepelaki na masano wana bandeko mosusu bakote mosusu basepeli te bamisusu balobike ya libe keto napesi bino longoni ya mingi na bino nyonso bolandaka ngai pe nakotaka na bandako na bino manaka na biso ekomi na suka nde tokutani mbala nsima na ngai masini napesi Amos Kalamba longoni ya mingi ye liso likola liso nde mosala ekosala malamu kimi na mabota na bino bye bye tokutani mbala ya nsima ciao matondo